Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na o etali bongo une fille congolaise oyo basilaki ko agressé ye na mboka Suède parce que azalaki na loposo moindo oyo ndenge tolobaka ete banazi bamenase ye. Bandeko babolingo esali mawa pe pasi komona ndeko mwasi azali delese ye moko ata ndeko congolais moko pembeni te ezala ba congolais ezala ba congolaise moto ako assiste ye azali te pe esika babeti ye tango bato batondi kaka mindele nde moto batondi place wana ata congolais moko azali te. Yango na tozali kotuna tomonaka ba congolais kuna na Suède soki ekomi makambo ya kofinga Kabila kofinga meme ba ministre ya Congo tomonaka ndenge bafungolaka minoko koganga kaka bato wana nde moto balobaka ete bango nde bazali na bolingo ya ba congolais bolingo ya mboka. Me ndenge nini bato bakoki kozala na bolingo ya mboka bolingo ya Congo a 8000 km ke bazala na bolingo ya bato bazali konyokama na Congo na distance à 8000 km alors que ba congolaise bazali kozwa makambo à 0 mètre na bango wana bazali komona na te. Bandeko ba bolingo tango toyebisaka bino ete makambo mingi bozali komona lelo bato bamikomisi ba combattant mingi ba profiter na makambo ebele pona ba problème na bango personnel bamikomisi ba combattant mosusu komona tango mosusu akanaka moto utakala ayebaka te ndenge nini akoko atake moto wana ake komikomisela yango combattant bino bozokanisa zosala lit pona Congo nzokande bit na ye azali kolinga po ete atteindre bit na ye ya koatake mutu oyo abandaki kopense depuis kala ndenge nini na koatake oyo ndenge toyebisaka bino mwana mwasi oyo Yuyu Muntu soki lelo akoma combattante ezali po ete problème na ye ezali personnel ye na ba musicien ya Wenge maison mère oyo ndenge toyoki ba masolo ete ba musicien wana mingi ba prometteur ba mabala baba alors sikoyo yebaka ete makambo wana nyonso etikala ye na motema tango likambo ya bakomba te ekobima Yuyu Muntu aprofite na yango pe abimi mama combattante mais nzokande liti na ye ezalaki ete kanda oyo ndenge ba musicien ya Wenge maison mère modèle bababela ye pe na modèle bapesa ye ba promesse salama te yango na mikomisa mama combattante. Yango na tozali koloba sikoyo bandeko babolingo na mboka Suède mwana mwasi na kombo ya
Jessica bandeko asali eloko moko te po kaka ndenge bamonaki poso na ye moto mwindu bazwi babeti ye baagrese ye. Bino bato bolobaka boza bakombata kikombata na bino sikoyo bozali wapi po boya kotelema liboso ya hotel wana bobanda koyemba ta banzembo ndenge tomonaka bino boyembaka mpo ete mokili emona ete makambo oyo basiedwa wana basali ezali contre la loi. Mais wapi bino bandeko ndeko mwasi ye moko kaka ondira azangi bandeko na kati ya Suède po mona ete tango bato mingi bazali kolobela makambo ya Congo po na baintere na bango tango tolobaka bondimaka te soki kutu congolais to congolaise awa a 0 mètre sika biso moko bato yango toza koloba bakombata bazali makambo eza kosalamela bango baza kokoka koreagir te ndenge nini bakokosa bino mpona makambo ya Congo bandeko bazali kaka bato ya lokuta tozali na baka ebele tokoyebisa bino ete bato oyo balukaka nde baintere na bango yango na tolobaka ndeko oyaki koluka vi na yo na poto oluka vi na yo mpo lelo soki ezwi yo kokanisa te bakombata bakolandela situation na yo. Bomonaka mwana mobali akufaka na Londres kala oyo bapolisier babomaka tango balingaki barefule na kombo ya monsieur Jimmy Mubenga. Bino moko bomonaka mwana mobali wana bandeko tango azalaka aza kokende koassiste bakombata makambo bamarche azalaka kozanga te kozala na bango partout. Mais mokolo bakangaki oyo akufi tango bakomi kokende koluka bakombata basila soni baza koloba pe na liboso ya caméra na télévision baza koloba te Jimmy Mubenga azalaki derrière congolais tazalaki angolais. Mais tango bandaki koya ko assister na ba marche na bino wana bobengaki ye angolais te wana botiaki ye comme congolais. Mais sikoyo lokola kufaki bobengi ye congolais bandeko ndenge moko lisusu mwana mobali oyo akufaki na Belgique oyo batiaki ye mbeli oyo tolobelaka yango na mikolo elekaka mwana mobali wana tango babomi ye tomonaka ndenge nini bafamille na ye balekaka ti liboso ya bakamera balobi makambo ngo eleka meme na bainternet. Mais totikalaka komona te sika bacongolais basali marche ya munene mpo bakende koreklame mondele oyo abomaki ye makambo esalami na 0 mètre mais bareagir te. Yango tozali koloba ndeko toyebisaka bino tango nyonso tango mosusu bolobaka ngai mama Rosalie nazali moto ya liboma bojijaka ngai soki ndenge ni likambo te me nayebisaka bino tango nyonso bandeko avant ya koloba ete omikomisi combattant tala nanu kaya baninga oyo bazwaki liboso avant yo loba ete okomi combattant pe yo loba ete lelo soki likambo ezwinga bakoassistenga soki kutu bandeko Rex Kazadi oyo lelo oyo azali na prison ekoma lelo soki bazotambusaka ye po bakende kosenga bakongole mbongo mpona likambo avoka na ye yoka bato mosusu ndenge batiolaka ye amikomisaki kombata kuna banini kasi amimonaki te bazangi sikoyo mbongo ya nini omoni mpona kolakisa bino ete ndeko oyaki koluka vi na yo mpo osalisa libota na yo tala nanu makambo ya fami na yo po ete tangu yo ozalaki koluka nzela oya na poto na ndimi teke baopposant congolais lelo baza na poto baza koutilize bino bayaka mpo baloba ete mama ye mwana na yo alingi akende po tozwa mwa mbongo yango oyo bakisa mpo bofutela etika ya jamais tomonaka esika ngwanda apesaka ata moto moko te mbongo na Kinshasa po aloba ete ndeko alingi akende po to befort ale tosala tu po akende jamais. Ndenge nini bato lokola bangwanda ndenge nini bato lokola leader mosusu ya opposition bazali na poto bayebisaka bino kaka botelema bobunda mpona makambo eza kuna na distance mais tala likambo ezwi ndeko bandeko ezali kutu likambo bakongole bakoki kotelema kose soulever yanga na bandeko ngai na ndimaka ba West Africain ba Malien ba Sénégalais na ndimaka bango bato wana baza na solidarité ya kosakana te ata ndenge ba Congolais batiolaka bango bafingaka bango bayebi kolata te barrière likambo te mais bazali na bolingo koleka biso ba Congolais po ete soki ezalaki Sénégalais bien Malien moto babeti ndenge babeti mwana mwasi wana bandeko bolingaki bomona hotel wana ndenge elingaki tonda na ba Sénégalais ba Malien pe balingaki babanda ko réclamer ko ganga même mais tala ndenge basundoli mwana mwasi oyo na mawa
pena pasi. Papa Botamba, tiela biso babilili, bandeko botala, ndenge nini mwana mwasi. Azalaki koloba na ye moko na mawa bandeko, ngai moko mama Rosalie esali ngai pasi. Ngai moko na lobi ete wapi ba combattant, bato ba mesana ko ganga ko fungola minoko lokola bangando. Kaka na makambu ya Kongo lokola bakima mboka, ba botola bango beefsteak yango na bazali ko utiliser bato pona ba intérêt na bango personnel. Sikoyo ba congolaiso bazali ko zwa makambo awa. Bozali ko sundola bango pona nini? Bozali ko tika bango pona nini? Ezali pasi pe mawa. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. På Grand Hotel sov fredsprisvinnerne. Nede på gaten klokka 4 i natt hastet Jessica Kiel fra Kongo til nattbussen etter sin egen bursdagsfeiring på byen. Bussen nådde hun aldri. Det var et par som kom forbi meg, og dama stod foran meg, og så sa hei, hvor har du tenkt deg? Og dyttet meg, og spyttet på meg faktisk, og så reiste tilbake hvor dere kommer fra. Dere er for mange her. Og jeg prøvde å ta på henne og si, hei, en kvinne snakker, ikke sant? Og det siste jeg husker, sa hun til mannen, ta henne, drep henne, slå henne. Og han bare punchet meg i magen. Men det var folk som var rundt, som tok vare på meg, som ringte politiet. Og som tok han fra meg faktisk, for han ville ikke slippe meg. Han satt der og bare banket meg og dunket hodet mitt på bakken. Politiet fikk den bevisstløse kvinnen til legevakten med ambulanse. I dag er hun mørbanket og har truffet politiets innsatsleder. Han er skuffet. Ja, det er trist. Det er ikke sånn som skal skje noe som helst sted i byen. Beklagelig så var det Jessica denne gangen. Det vil skje igjen, og det har skjedd før. Vi klarer dessverre ikke å være på ethvert sted til enhver tid. Det er interessen for de 3 fredsprisvinnerne som har preget Oslo denne helga. Vi skulle også feire fred. Jeg er jo fra Kongo, så jeg ble veldig glad at vi ble nevnt at kvinne og fred. Men å bli stoppet sånn og banket opp fordi man er svart. Jeg vet du har det vondt nå, men du må prøve å se fremover. Dette her er en by som skal være trygg for alle. Gå ut og ha det gøy fortsatt. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda na babilili pe bouti komona ndeko mwasi bauti ko agresser ko beta ye po nini azali moto moindo bandeko likambo ya boye ndenge nini ba congolais bakoki komona na te pona ko ye ko réclamer ba droit na bango kaka na makambo ya bozoba ongwanda za kokosa bino ba masolo ya lokuta ye film ba mona ki liwa eme Kabila ba filma ki ba makambo ye moko azali ko fabriquer ya lokuta kokosa ndenge nini Joseph Kabila azali mopaya makambo azali ko fabriquer ndeko ay moment donné bandeko na kamoka pe na mitunaka ndenge nini ba congolais balongwe na Congo bakomi na poto oliba mayele bakisama bazali kokoma lisusu babolole ya babolole eloko ezali kokamwisa pe tango na bandaka na raisonnaka naza ko comprendre phénomène yango te oliba tumayele fungwama bato bazali kokoma kaka bazoba lisusu oyo ezali likambo ya kokamwa boza koloba ete boza na bolingo ya Congo boza na bolingo ya bandeko congolais barwande basali biso boba mais tala siko ba agresser ndeko na bino asali kunte eloko te pona kaka poso moindo mais bino bakombata ya Suède bozali wapi bozali kutu bato moko bokoki ko sensibiliser na bato baza na Angleterre bani bobengi bango boye bosali marche ya monene tala makambo bino pe bokoki ko telemela mais lokola bozali kaka kolanda ba intérêt na bino yango na tolobaka ete na oyo bino bolobaka ete soki toke na Congo po ete ba congolais bazala bien botika lokuta boza ba miyibi kindoke ezali komonana na ba misu na bino bino bokokende po bosala eloko ya malonga na Congo te bokokende nde po bokende kosa comparer bozwa ba bien na bino na kati na mboka boza koluka nde ba intérêt na bino po ete tozali komona awa a 0 mètre ba congolais bazali kozwa makambo bozali ko assister ata bango te ebele bazali na ba problème na ba oyo yebani na ba oyo yebani te mais ba combattant batalaka bango ata na miso te pona kolakisa ete bolandaka intérêt na bino mwasi ya Arma Tungulu bomona ndenge bosundola ye
ntango ya matanga lokola bomonaki ete makambo wana eza koleka na babilili communauté internationale bokanisaki bokokende kozwa intérêt na nzela ya liwa ya Arma Tungulu lokola pe pesa eloko te ale bozwa bosundola pe mama yango bobengaka ye femme héros mwasi ya héros mais lelo oyo atikala kaka boye akoma kutu kozanga na bambongo mosusu ya bamakambo mosusu amonaka kutu bino bakombe batante tango azwaka baproblème wana pona koyebisa bino ete bandeko bomonaka mosika ndeko oyaki na poto pona kosalisa bandeko na yo salisa bandeko na yo mpe sunga libota na yo koluka te obanda kozwa bambongo na yo bopesaka yango na makambo ezanga tina po ete bato wana lelo baza koyebisa bino maloba sukali ntango bakozwa mpe bokonzi na Congo bokomona mpe vrai face na bango ezali mawa mpe pasi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo soki kaka ezali penza pona koloba ete tozali na bolingo pona Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais totika kolobaka bongo po ete tozali bato ya lokuta ba miyibi ba escroc ezali ne lit oyo moto na moto azali koluka intérêt na ye na kati na lit oyo bato mosusu ndengo moza komona baza kobima na libanda na pota pona koloba ete Congo na biso Kabila ba mosusu bazalaka bana ya babotola bango ba bien na bango bakima awa ba perda tout et pesa bango kanda na motema moto na moto azali na ba intérêt na yo azali koluka pona Congo ndeko komikosa te o ndenge bazali koyela bino ba discours ya elengi koloba ete soki tozwi Congo dans 3 jours bokomona ba Congolais bakobanda ko lia 3 fois bana bakobanda ko kende ba kelasi ofele ba makambu kaka ya lokuta na lokuta mais tala kaka ba comportement ya batongo avenir ezola kisabiso eloko ya malonga te kati na bango ba comportement ya mabe ya bozoba bande ko ba bolingo comment expliquer bino ba Congolais na ba Congolaise o bozali na Suède ndeko na bino zui problème boye ba betier et puis loko za ko kamwisa esika ba betier tala kaka ba mindele batondi mais ata Congolais moko te eza ko pesa mawa mingi pe passe ole bozala ta tangu bazo sala ndeko na bino interview to mona atake ba Congolais pe bazan zinga ba compagnie non ba Congolais baza kutute na ebite baza ko banga nini ou bien ba yebi langue te yango na ba mingi baza ko banga ko s'approcher pour Congolais na ebite Congolais so ba yebi langue te akoma ka complexé mais ato yebi langue te zala pembeni ya ndeko na yo ba agresser po ete ndeko na bino o ba agresser na kombo ya Jessica aza ko loba quand même suédois bien. Mais il fallait pour assister, il faut abandonner vraiment pesinga mawa na ma misu elinga ke bimanga na lobi mais bolingo yango otoloba ete tozana bolingo yango wapi yango. Et puis eloko ekami singa batu ya Suède bavandi nie on dirait le côté zali soki pona makambu ya babuzobo zoleka na Suède wana bakozwa ba image mbangu batindi yango na ba chaîne na bango o ba mesana esika balobaka makambu ya lokuta ko finga bato ezali mawa mingi mawa oyebi teke ndenge babeti ndeko mwasi oyo soki communauté congolaise ezalaki nsima na ye okuna ya Suède baza kotelema mpe oyebi ke même ata justice na ye balingaki basala injustice en tout cas balingaki bamona kaka ndenge pression ezali balingaki barendre justice na ndenge bien mais sikoyo ndenge azali ye moko boye oyebi ke bakote mosusu mpe bago kotala okomona ntango mosusu na kote ya justice kuna bakobanda kokangela yango miso babi bon oyo basali mpe bamakambo bazali kaka bana mboka oyo mpe bazali kaka étranger bon tolakisa kaka na mokili kaka ke bon likambo yango ndenge esalamaki bana mboka basali mabe mais punition ezala te kote or ke babiloko ya bosoki bino bakongoli botelemi la communauté etelemi okomona ete justice ya solo ekosalama mpona mwana mwasi oyo mais lokola bacongolais na bacongolaise makambo kaka ya buzoba bango bazozela kaka bayebisa bango bakosa bango ke Kabila bomaki moto wana omoni babimi na nzela na bamatamo ondire bato baliaka bamiliki oyo soki ya ndenge nini na matame baza koya minene sa meme basala contrôle na banzoto na bango kaka koganga koloba bamakambo ezanga ntina buzoba kaka nde ezali kati na bango mais tala bamakambo ezosalama na 0 mètre na bino bozo ko réagir te na ba opposant congolais bazali koloba bango baza ba opposant wapi bino avant ya kolelela ba mama oyo baza ko violer bango na 8000 km
mais bon salisa nanu bandeko bazali pembeni. Jésus alobaki na ba apostole na ba apôtre na nini alobaki na bango boy avant ya kokende kopesa bato mosusu liloba mosika bo banda nanu awa na kati ya Jérusalem. Ozomona alobaki bien lobi avant ya kokende kopesa avant bo bima na Jérusalem bo kende koteya liloba bisika mosusu bo banda nanu na kati ya Jérusalem. Mais tala ba makambo eza koleke pa na bino moko awa na poto ba combattant wapi ki combattant na bino boza koyokisa mokili soni botikaka kutu koloba ensuite oyebi ke boza kolanda ne ba intérêt na bino kaka pona makambo ngwanda za kokosa ya lokuta na ndenge ke ko fabriquer ba masolo ya makambo liwa ya eme Kabila tala sikoyo lelo vérité ko monana nzoka nde yende muta organiser liwa ya eme Kabila mais un jour ayebaka ete ngwanda akozala juger ezala ta famille na ye ezali malédiction ya génération en génération ye bana na ye na bana ya bana na ye ngwanda kanisaki ko akokosa mokili mais ayebaki te ke vérité ezali têtu pe vérité esali nyonso ebimi na se ya mabele malgré baza kodi bandeko soki bolingi na sina yebi comportement ya bato soki bomoni botie likambo moko boye oyo ezali vérité oyo ekwesi bango okomona le bakomi kosala baintervention kofinga koloba n'importe quoi wana yebaka ke bandeko ezali déjà eloko moko oyo ke bareconnaître ke vérité na biso yebani yango wana basalaka tu mpona bakamoufle mais biso tosi toyeba bango bandeko toyebi ete oyo nyonso basalaka ezali mpo babare mokili mais vérité soki ese bimi moyo bare mokili eza te mais ndenge ezali wana bandeko boyebaka ete ngwanda un jour bokomona po ete mokili oyo ezali ya nzambe bajean nyonso ngwanda aza kosala akosuka yango wana tozali koyebisa na bana ya Suède bakongolais ya Suède eloko bosali ezalaka te tala ndeko mwasi baagrese ye vraiment ezali mawa pe pasi babeti ndeko mwasi boye ata moko te bozala tata ndenge baza kozala na ye wana bino bozala ta tout autour na ye mpona kofortifie ye bakongolais baza te mais soki mpona makambo ya buzoba oyo makambo ya lokuto ngwanda aza kokosa bato aya Kabila asalaki boye aya bango wana nde omoni babimi bango nyonso bafungoli bambuma miso ndire nani mobali amoni nzoto ya mwasi bozoba mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ezali pasi mingi pe mawa bandeko biso ba congolais tozalaka na biso na bolingo te tozala nde bato ya lokuta ba hypocrite eloko ekomi na poto ana remarquer lelo soki ta par exemple yo bien ngai mama Rosalie nazali na intérêt moko boyo nazali koluka ezali kuna na kati na makambo ya Congo na koluka siko ndenge nini na ko utiliser bato na ko ya ko betela bango ba masolo ya lokuta po na koluka ndenge nini ko convaincre bango bandeko o Kabila bomaka bato Kabila sala ki bo ba makambo ndenge na ndenge po na kokosa bandeko na ko yebisa bino eloko moko lelo pe soki ndenge botali wana soki ndenge ba makambo ndenge zali koleka o ndenge bozali komona bato yo ba opposant congolais baza kobomisa bato mingi mais bango moko tango ekomaka ete soki bazwi ba intérêt na bango babosani bino bato bomonaki pasi topesi bino exemple moko kaka oyo ya bomonaki tango Tshisekedi aza kolinga sala ba campagne na ye bomonaki ndenge aza koya kolelela bana poto gentillesse ya ndenge wana boye alors que bandeko po mona ete Tshisekedi aza hypocrite na ba discours na ya na poto na bana poto bomona kindenge nini aza koloba ko critiquer Kamere ko critiquer Kengo aza koloba ete mboka na biso wana il faut to komisa ngo pays de droit bato wana nyoso il faut bazonga azali koloba yango toza na ba image mais lelo po mona ete ba combattant oyo ba bomaki nzoto oyo ba mosusu bazalaki na ba mbongo na bango quelque part ba bombaki po ete tango mosusu basala ba makambo na bango okutu oyo balingaki basala ba projet na bango bakeli ko bimisa yango na makambo okutu ezalaki prévite ya kopesa yango Tshisekedi po ete po na ba élection po ba bandaki ko kanisa ete Tshisekedi nda ko memela bango état de droit ya makambo ya malonga mais tala ete tango bazali ko présenter gouvernement o Tshisekedi asalaki bandeko kaka bambuma ya kopola nyonso oyo ya tango ya deuxième république
kaka moto oyo Tshisekedi babandaki koloba na ba combattant ba Rwandais Kengo tala Tshisekedi akeko tiela bango na liste azwi lisusu moto bango babengaki Burundi Vital Kamerhe premier ministre mais bandeko bomoni teke Tshisekedi asali bongo po akase bino ba combattant bien yo kanisi soki Tshisekedi azwaki pe bokonzi Vital Kamerhe premier ministre bino ba combattant bolingaki bokende kosala loi na Congo alingaki asala tout po étouffer bino lisusu bien po na koyebisa bino ete ye moko nani Tshisekedi asi a comprendre ete azalaki na affaire na ba voyou yango na sikoyo abandi ko répondre bino indirectement lokola pe boza bato ya mayele te boza ko comprendre te po soki Tshisekedi azwaki bino bato ya mayele alingaki aya avant sala ba gouvernement alingaki consulter quelques Congolais basi batanga pe banini o bazali na côté ya ba combattant alo ba ete me bino botanga bon ndenge ezali wana eloko nini ndenge toko ko sala po ete na lingi na sala gouvernement azwata 2 ou 3 combattant oyo batanga pe bato ya mayele atia bango na gouvernement mais tala na gouvernement na ye ata combattant mon côté kaka ndenge bandeko ndeko moko akomelaki biso alobi ete Papa Roger en tout cas naza koyebisa bino makambo mais bobomba ngai na félicité bino mingi na émission bosalaki na eko remarquer de Tshisekedi azali ingrat parce que tondimaki teke babiloko toza komona lelo ye moto akokai kosala yango donc ye moko ndeko nalobi ke na ye komona ke Nzambe pe moto alingi te azwa bokonzi wana po ete ayaki nde na poto apo utiliser biso po escroquer biso bambongo na biso po azalaki nde na makambu na ye mosusu na motu asali gouvernement sans même ata diaspora congolaise moko par exemple bien mwana ya nani ou bien combattant moko oyo ke abunda pe alobi te tozali na bato ebele pe babunda oyo bazali na poto oyo basalaki makasi po ete babimisa pe mo bambongo na bango pe batanga mais pona ni Tshisekedi ko pe ko sala mo honneur te na ba combattant na kati ya gouvernement ta combattant moko te yangana ndeko wana tunya lobi tango abandaki koluka bambongo awa tomonaki pa ya Justine Kasavubu asangisaki mbongo na biso te po apesa Tshisekedi po asala campagne tomonaki te pa Vital Kamerhe abimisi mbongo po asala campagne alobi kutu Vital Kamerhe parveni kokima ye na États-Unis bakengo wana nyonso alobi bango nde moto bamoni pasi ya kofuta bambongo mosusu ndenge asaliseli batu wana koya na poto kozwa bavio kokende te ti baafrike du sud ezali kaka bamotoki ya bacotisation ya biso badiaspora mais tala ndenge lifuti apesi biso mpe ndeko wana ye koloba ete alobi nalandi lisusu émission na ye moko asali mikolo oyo ndenge azalaki liboso to ezalaki likolo bakombata na kopesa ordre sikoyo achange akomi yo ndenge ezali wana soki napesi ordre kokomo Tshisekedi bo ndeko yango alobi ete asi atrahir biso yango wana omoni ete akomi kokosa ndeko wana aregrete alobi na regrete nakokaki mpenza kondima te kende na supporte moto lokola Tshisekedi na ye komona sikoyo je ya Tshisekedi achange na ye kaka te bandeko bomoni bato oyo bacomprendre bazali kocomprendre mais bato bacomprendre te bazali kaka na kati na kimpelekese bandeko babolingo nde toyebisi bino ete bandeko oyo ya Suède en tout cas eloko bosali ezalaka te mpe elakisi ete bozalaka na bino na bolingo te bolingo ya bakomba te ezali kaka ya maloba na ya bamarshe une fois ndeko azwi problème ndeko bosana oyo wana nde tolobeli bino bandeko tolobaka yango tango nyonso soki baradio mosusu basalaka balobaka yango te mpona kokamufle bino kopakola bino mafuta mais biso tolobi yango ete na kati na bakombata bolingo ezalaka te ndeko zwa problème ndenge okoyeba ete ndenge nini bato oyo babengaka yo ke frère sœur ndenge bazalaka bomikosa te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde topesi bino basango oyo tobombelaki bino pe na koswete ba bonne guérison na ndeko mwasi oyo azali na Suède na kombo ya mama Jessica oyo basilaki koagrese ye vraiment nasengi ete Nzambe apambola yo Nzambe abatela yo pe ba traitement oyo ozali kosala ekende na malamu pe ozwa guérison na yo mais na kosenga ete Nzambe oyo ya justice akota na mitema ya ba juge to bato ya justice oyo bakosambisa likambo wana po ete ekende na ndenge ya malamu bandeko
bandeko babolingo na banzi ete tosuki wana mpona lelo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi